ba video nyonso bino bomonaka ndeko na ngai ya mobali de dingoyi oaza akei na Canada abetaki ngai sur ordre ya papa na biso Ngoyi Kasanja Alphonse. Ngai naza mukolo deja naza lisusu mwana mukete bebe po bwa korijaka na kobeta ngai kobeta muto eza koboma ye. Tango mususu balukaki ko sacrifier ngai na bakisi na bango ba échouer siko bakomaki ko forcer liwana nga na makasi po baboma nga neti lokola Jésus Christ de Nazareth. Serge Kabuela, François Chimanga bakimisi bebe na ngai. Naza na besoin ya bana na ngai. Libale kufaka kasi bana baza deja wana makila ya bana ekoki ko kabola biso te. Lokola bango bandimi baye kosenga dote na ngai ya libala na ngai soit disant que natambola ka kindumba na ebite mutu nini aza témoin na Congo wa ke natambola na ye kindumba depuis 2016 tango papa Serge Kabuela abala kingai mutu moko te azana témoignage pe na preuve te ke nga natambola ka kindumba baluba na yebi ke baluba balingaka na bango ngai te naza pe déterminé ya kokende ko postuler na lodja na 2023 pona la kisabino pe ke na sundola kabino baboya ka muto ya boya ka yo soki muto alingi yo pe olingi ye muto aboyi yo pe oboyi na mutema mbala moko nga pe na boyi bino OK. Noël Chadari, bonjour. Je m'adresse à vous aujourd'hui comme étant mon secrétaire général de PPRD. Je me présente au nom de Christelle Bukumba Ngoyi, députée, la seule députée qui est élue à Mbujimayi au nom du PPRD. Papa Emmanuel, je cherche à te voir, mais mon père me refuse toujours une audience avec vous. C'est pourquoi aujourd'hui, na saleli vidéo, pona ebisayo kengai mwana na yo député nazali en danger. Na ekolelela yo en tant que secrétaire permanent na biso ya PPRD po yonde okolobela ngai na niveau ya bakonzi ya likolo. Papa ngai naza na danger awa. Papa na ngai asundoli ngai, mama pe asundoli ngai. Pona nini? Pona vérité oyo nga na zoloba. Na robanda nanu na relation na biso na papa na biso. Ba video nyonso bino bomonaka ndeko na ngai ya mobali de dingoyi oaza akei na Canada abetaki ngai sur ordre ya papa na biso Ngoyi Kasanja Alphonse. Ngai naza mukolo deja naza lisusu mwana mukete bebe po bwa korijaka na kobeta ngai kobeta muto eza koboma ye. Tango mususu balukaki ko sacrifier ngai na bakisi na bango ba échouer siko bakomaki ko forcer liwana nga na makasi po baboma nga neti lokola Jésus Christ de Nazareth. Ngai naza mwasi naza Jésus Christ de Nazareth te. Et puis bana oyo pe ba pesaka ba kombo ya nzambe baza bana moko bazalaka na ba pouvoir surnaturel. Bazalaka na bénédiction ya lola ya bokonzi ya lola et marchaka toujours au-dessus de moi-même je suis la preuve que natambolaka tout le temps na ba ange ba solo la ngai na bandoto et tout parce que naza moponami ya nzambe ya lola yangwana papa na ye na likambo yo na epana yo okote la ngai naza na danger ngai député batika ngai awa na ndako na ma campagne ngai moko pona kufa na mikufela na ba souci papa ya mobali na ngai na papa na ngai na papa ya mobali na ngai ba yokani ke babotola nga bana na ngai. Joanna azana 10 mois. Elle est née à la clinique Ngaliema ba oyo bakoki koyeba docteur Nene Mwamba na clinique Ngaliema nde asalaki nga a opéra ki ngai pona bota mwana na ngai awa na Congo na 2019. Papa mwana wana aza nourrissant azalaki komela mabele papa na ye akimi na ye tokendaki pona ba vacciner ye papa na ye Serge Kabuela François Chimanga bakimisi bebe na ngai. Naza na besoin ya bana na ngai. Libale kufaka kasi bana baza deja wana makila ya bana ekoki ko kabola biso te. Lokola bango bandimi baye kosenga dote na ngai ya libala na ngai soit disant que natambola ka kindumba na ebite mutu nini aza témoin na Congo wa ke natambola na ye kindumba depuis 2016
tango papa Serge Kabuela abala kingai mutumoko te azana témoignage pe na preuve te kenga na tambola kindumba biso nyonso toyebani na baluba ke mwana balinga mwana mwasi nyonso aza kitoko aza beni azala kandumba na bakuti na babiloko ya mbujima makanisi ya bavillageois wana kuna baza bandumba naza ndumba te natikala kozala ndumba te vinanga nyonso kaka na losambo ba prière ezala awa na Congo na bandaki ko bomwana nanga na koli na église Zoé Tabernacle na pasteur Kayumbi Léonard Kayumbi Beya na Canada nazalaki ko kende na Cloverdale Bible Way pa ya Edward Biscol donc ndevi nanga nyonso ya losambo ezala na Canada ceux qui botuni renseignement à église wana ezalaka en ligne bakoyebisa bino toujours que nazalaki fervente de Jésus-Christ de Nazareth chaque dimanche na bandai ko kende na église na bondela pepo na bakonzi ebele na Congo lelo nzambe akomisi ngai moko na bino parce que na bondela kapona na bondela kapona chef de l'état oyo Félix Tshisekedi na bondela kapona ye na bondela ki pona ancien chef de l'état papa Joseph Kabila na mwasi na ye pe ba famille na ye na bondela ka tout le temps pona bakonzi ya Congo lelo nzambe amatisi ngai na titre na bino po amona ki bolingo oyo na zalaka pona bino bakonzi ya Congo po bokamba Congo papa na ngai bakoki ko emilie nga te naza mwana ya nzambe naza mwana na yo zwanga neti mwana na yo amwasi soki ake na libala babokilo na ye bakomi ko finga ye ozalaka mabe ozalaka na tai mabe ozalaka boye tolingaka yo te pesa biso bana na biso okozwa pasi na motema na minito na yebi te pona nini papa na biso alukaka yo te po bokangisa mwana mobali wana o abotisanga bana mibale asundolinga na nzela Serge Kabuela parce que yende aza na charge na nga sikoyo nazongi epa na biso parce que bayaki kosenga dot na bango dot wana bazongiseli bango menga na yebi ke bana loi congolaise elobaka ke bana bazana mama jusqu'à l'âge de 7 ans Liam yanga ya liboso fils nanga premier fils nanga ya aîné azali na 3 ans donc comprenez donc papa na biso ngoi Kasange Alphonse muto atindaki ngai na pesa ye mwana wana nga na boyaki mama na ngai pe sénatrice Odette Mbuyi aboyaki kopesa bana te metala kaka ba papa ba famille ya mobali na ngai na famille ya papa na biso bazalaka baninga depuis longtemps bango dans ndenge bazawana basala kaka likopa po banyokola biso bana ya mama Odette parce que balingaka biso balinaka biso koyina ya mama na biso eza ya lelo te bandi bandabo mwana na biso bino moko boyebi bato ambujima boyebaka ndenge ba papa kulutu na biso batata mwasi na biso balongwaki na ngandanjika baye kovandela biso na mbujima dit jamais vu bokovanda na mbujima ekokoma mukolo nyonso pesa biso soso autant pesa biso 10 soso pesa biso 20 soso batata mwasi na biso bazoloba na mama na biso bongo eloko wana esala ke ya na biso ya liboso Beki Rebecca Mulanga Ngoi o aza na Canada aboti pe bana misatu esala ki somo atengaki papa atina akende kotika biso na Canada to zala na biso musika na ba famille po libala ezalaka ya mwasi mobali pe bana na bango mais ya biso ekomaki batu nyonso libala ya biso ekotaki batu nyonso François Chimanga wana beau-père wana akoya akotia ordre ngai soki na boy akobanda kofinga ngai donc papa moko aza na respect azanga respect pona ye moko pe pona bana na ye na boyi incrédulité na boyi kokangisa batu parce que soki na kangisi balukaka kaka moyen ya ko détruire ngai baluba na yebi ke baluba balingaka na bango ngai te naza pe déterminé ya kokende ko postuler na lodja na 2023 pona la kisabino peke na sundola kabino baboya ka muto ya boya ka yo soki muto alingi yo pe olingi ye muto aboyi yo pe oboyi na mutema mbala moko ngape na boyi bino ok papa Emmanuel Shadari nazo pesa yo numéro ya mwana mobali wana pardon lukela ngai ye na kokende na kobondela yete po naza na droit na bana na ngai yete de 1 bozwana numéro ya papa wana ayebi ko solola te ayebi ko solola na bana mikete donc azo mérité publication ya monde entier eyeba ye mabe na ye fo eyeba ye pardon papa bon noter numéro yango yo ezali 085 14 72
097 085 14 72 097. Papa moko ya mabe ya mutema mabe, papa wana za mutema mabe. Biso epa ya biso abaluba mobali mwana mobali ya liboso abala kamwasi wana azale kola mama na bana. Mama ya bana nyonso donc aza représentant ya papa pe ya mama, mwasi wana aza représentant ya mama. Ngai bavandisa ngai te na famille na ngai, na famille ya ba mobali na ngai ezala babokilo na ngai Chantal o ya kufi ko likolo moyibi ko yaka ko botola ngai mbongo na ngai cadeau ya mariage ayibi ngai ake ko kufa kuna soki pe bachiba o soki pe nini po mama na bakutimi ya baluba mama akota kamda kwa mwana